Voilà, chers internautes, n'a pas suivi nos bambos théâtre, n'a vu que posé belé, y a côté la émission, y a culture, émission, y a culture, et ça émission, oyo et koti na banda kuna bino, bo s'abonner na première chaîne numérique, Masolo ya Congo télévision, n'a vu que posé belé, botalaka première chaîne numérique pe bo s'abonner na chaîne oyo et puis ça bino ba actualité mo ya sûr pe ba vérité nulle part ailleurs kaka na chaîne oyo Masolo ya Congo télévision tozana bino tozo boutique voilà ba diaspora d'après bino ba moto ya trop d'après bino ba moto ya trop na biki bosé belé na pesi ba partenaire. Il y a tonton Fraîcheur, tonton Diego, Tobanda, na Madame Louange, Lumière d'or, Maman Mokondi, la fille aux yeux bleus, moi c'est Kitoko, Madame Louange, Lumière d'or, Maman Mokondi, na kati États-Unis, tonton Fraîcheur, Apesio Bambo Théâtre, Oumela vraiment lumière d'or, louange. Tu peux s'appeler Bambote Nabiso et pas bateau. Bon, excusez, et pas bateau, ma partenaire, il y a tonton Fraîcheur. Tu peux s'appeler et pas il y a Madame Virginie Singalobo qu'on a à Bruxelles. Bana Bruxelles. Bon, on a pour ça, ma manifestation à Bino est à la bien. Service et à moko. Service et à moko on a à Bruxelles et pas Madame Virginie Singaloboko. Contacter Madame Virginie Singaloboko pour un service naïe ESA 565 service tracteur et pas Madame Virginie Singaloboko na kati à Bruxelles soko bengi okoza décider ba manifestation ba collation ba mariage ba anniversaire contacter Madame Virginie Singaloboko na kati à Bruxelles okoza la TikTok. Premier partenaire. Voilà, tu peux s'emboîter sous c'est pas Madame Gisèle Bilenga na katia Bruxelles. Tu peux sur moto ya trop émission culture et ça émission to sara ba analyse entre tonton Fraîcheur na ba cher internet sinon so ba abonné à Masolo ya Congo télévision. Lelo toza ko analyser Masolo ya artiste monene na mboka oyo Bina Filé. Bandeko nanga Bina Filé to mona ki azalaki epa ya musicien Fabigras. Bina Filé a épaté. Bina Filé abimisi banzembo oyo biso na bino toyoka. Bina Filé azape kombo na kati ya Congo wana torobo sanango te wana to se pate te. Bina Filé aza artiste moko o a confirmant na mboka na biso Congo mais analyse lelo ba diaspora bana poto na yebi ke boze belé bozo tala tonton Fraîcheur tonton de tonton Fraîcheur, tonton Diego, balobi mobali ya mwindu, mobali ya mwasi moko. Tonton Fraîcheur. En tout cas, analyse à l'élo. Pour éviter Bina Filé à Kenawa. Bina Filé, c'est-à-dire que sur le marché, Bina Filé a zati. Est-ce que Bina Filé moto ekiti? Est-ce que Bina Filé carrière naye ezokende na kobunga to sala analyse na boke binyoso ba diaspora na bike boze belé botikela nga ba commentaire sur analyse yo na bike entre ngana bino to tunanaka to mitunanaka artiste Bina Filé akenda wapi. Grand réalisateur, c'est le biso, photo ya artiste Bina Filé. Bina Filé à Kenawapi. Bina Filé
abunga boy na terrain éviter musique eza pasi ya musique eza pasi ba diaspora yango photo tondi marabato yo abandi carrière musicale pe akena on rati nati nesi ba nyama makanda de la forêt ba papa chéri jibem piana sulutai na pesi ba mbote ya trop mais bina filé ce qui a moni azoko rasu maramute débité bina filé les musique la création est sili ma création est sili et pas artiste bina filé pour bina filé sur le marché azaté bina filé akimi na ye Congo akene poto nenge nani roi David c'est-à-dire que étant à boaki générique épaté à côté na ebela tari appelle ça radi ici débité est-ce que bien filé la création na ye album est sur le marché Teresa vide donc nana bino toyoka banjemba bina filé a epata mais na minute oyo bina filé azoyoka na te bina filé kombo na ye na mato ya bato eza susu te même na baba tozoyoka susu banjembo ya bina filé te même na ba fête dernièrement nazaki na fête moko boye na ngaliema na yoki ba chant ya ba musicien songolo pakala to tanga ba commode pour la publicité mais njembo bina fila tika ikoyoka ngo tamukete to ebité bina fila na mato ya bato limwe na mitema bato longwe soit bina fila zongi na ye et pas papa na ye Fabigaz to ndenge nini bandi on a diaspora to mais un peu ko analyser na elo na dossier pour eza grave dossier eza grave artiste munene boye a épaté a ça il peut abilisi pe ba peuple commun to yoki ba tumususu na ba bige banjema bina filé mingi ezaki ya ba kuluna ezaki ya bana moto so mati moto oyo ranjemba bina filé mais même baba na moto ngo bazo tia so ba banjemba bina filé te to éviter pourquoi bon excusez to éviter pourquoi par rapport à moto moto ekiti mais attention artiste aime ça zongi sima azo réfléchir azo bouler azo raisonner ndenge nini arosala bana poto bana France bana Italie bana Hollande bana ya Gabon bana ya Nigeria bana ya Bruxelles bana ya France bana ya États-Unis bana ya Gabon ya Allemagne bana ya Canada boutique langa ba commentaire selon analyse oyo et ça la passe artiste à Kotimai artiste bien affilé album ezate sur le marché tozo comme na suka ya émission na biso ya mokolo malelo émission ya culture artiste porte eza grande ouvert aux en pour ça ya koleka na plateau contacter tonton fraîcheur tonton dire qu'on a zawana pour répondre bino na pesi mbote et pas partenaire il y a tonton fraîcheur madame Louange
napesi yo bambote ya trop, napesi pe mbote par mon réalisateur ndeko Christian na bilili TikTok. Émission Sili, émission culturelle, to soki sango pona lelo. Merci.